Bon, je me rappelle manenga parce que les alliés biso kuti, les alliés mboko to kuti bakoko bavandaka. Ta bakoko bavandi atoye ba biso manenga to tuna bango histoire manenga koma ba bezaka nde to pesaka ba quartier pe ba village. OK. Ya ba pesango manenga. Mais tout ça toujours na quartier dingi. Na dingi. Donc quartier dingi. Oyo quartier manenga. Mais tout ça na quartier dingi. OK. Donc ça ce qu'on a parking ya manenga. Tout ça na parking à manenga. Alors manenga de ko tala yango kaka boye. Bon, on a évité ce qui est aboué. Pourquoi? Parce que Bazan a ville province ya Kinshasa. Alors manenga tozana manenga oyo zabongo na commune ya Ntsele et tozape na manenga oyo zami bongo na commune ya Mongafula. Alors manenga oyo kaboli ya commune Ntsele na Mongafula zabongo eloko kaboli bongo za makadam te ezabongo rivière Njili. Toujours tamboulaka. Ah, nazomwa ni wana école. Lycée nini? École yango on ezalaki. Ba grec ngo besoin l'état mais logo la promo nango akufaki kolo place. Mais l'état déjà soit comme bon, les promos akufaki biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous, na confiance au Bopé Sarabiso toujours comme d'habitude. N'engagez vraiment autant la émission et Bandeli Tina Souka, en tout cas ça la Rabiso bien. N'engagez pas autant la Rabiso, mon ipena remarque, moi qu'on n'engagez pas rapprocher Rabiso, en tout cas ça la Rabia parce que nous tout à côté quoi, moi qu'on a l'ingana remarque, tant mon ipena moi remarque, pena qu'on donc au bout qu'on a été qu'on hésité. Comment pendant le numéro est en bas écran et vous appelez tout comme car en un grand merci à Seigneur notre Dieu parce que yem tasali qui ngana bino et tout moi na susu mukwa parce que les tous abon lundi le 6 octobre donc premier jour de la semaine donc il faut d'abord que comme ça tata zame parce que belé bazana ba morgue belé bazana ba hôpital ba choses intensives belé bazana ba salle d'urgence bazo ko même pas koloba mais ngana bino nzama pesi biso ngulu ya futa sumu kwa lelo car ndenge zala donc grand merci à Seigneur notre Dieu. Je remercie aussi mon équipe technique, donc il y a Sima Caméra, Zabongo, toujours l'ingénieur Jordan, Lisson Zambé, mon un grand merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à les trio d'enfer, Batumoro Bien, Boss Roni Malundama, Boss Jeking Malundama, ainsi que Boss Yannick Malundama. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à Maman Micheline Mwanga. Maman Micheline Mwanga, donc n'a pas na mana yolo. Et la race, il y a Tongo, Maman Micheline Mwanga. Un grand merci à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu, 001 héros de l'ombre, il y a Maman Coco Machatima. Merci pour notre soutien à Bino. Un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, Papa Simon Fouaka, Sati à Paris, à Maman Cécile, Massa Moulong Balabi, Maya Bikessi, la tête toujours
ndenge ezalaka kaka donc Masango Molongo directeur à banque. Un grand merci aussi à mon vieux Trésor Lutonadio, l'homme à 500 000 valises à Bilamba et à Balek Belé, le nez de la famille. Donc un grand merci à vous. Il y a maman Laetitia Kanolo, et à Labino. Pourquoi pas se remercier Fatima Vouba, donc Fatima Vouba, un grand merci à vous. Famille Kanolo, Labino et à toi. Un grand merci aussi à les amis de Watakin fait 4 depuis Turquie, les amis de Watakin fait 4 de Tchangou. Nazomona bongo ba Altesse, nazomona bongo ba Simba, nazomona bongo ba te belé donc ingénieur Ben architecte à Mounene na ville province de Kinshasa pourquoi pas na mboka la biso ba Congo. Un grand merci pour na soutien na bino. Chers amis internautes, donc voilà comme d'habitude, mon habitude à Bino et Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Voilà, les lions nazo kota siko, nazo kota pena na samabele, ok bon na village à Benga bongo manenga. Village à Benga bongo manenga, mais manenga et zana commune à Monga Fula. Alors pourquoi ba benga ngo village? Tozana ba manenga, tozana ba mbolo, tozana ba dingi dingi, tozana ba manenga 2, manenga 1. Alors na robeta ngo pena moko ndenge zalaka bobi nzela ngo te. Zelo pena ba rebongo ba bima to tumba to kangana maboko. Alors toke sko pour découvrir place wana to la kisa bino ndenge millions de pesos comme parce que bakuna bazo somma be bazo tonga ne kaka excellence mais c'est le gouverneur ya ville province de Kinshasa papa na biso Daniel Mumbalu baki nenga baki no Kinshasa ezobonga yango pena tozo kota kuna manenga est-ce que manenga pe ezana ba wenza minene est-ce que na manenga kuna ezana ba hôpitaux est-ce que na manenga kuna ezana ba terrain pe ya football si ko pe bana basakana ka ndenge zala kaka parce que ça village te baza bongo na capitale. Mais tu habites pour un village. Nous avons découvert à travers cette émission. Alors, place où nous avons une route. Route c'est comme donc Simon Mukongolanga na uti bongo quartier 1 donc première entrée à Njili Eucalyptus donc place Eucalyptus là donc vous avec Ndegona biso Jordan. Alors Ndego Jordan là c'est ce place tozo kende nzela tozo kende malem tito comme pena na village manenga ndenge zala kaka avec un partenaire idéologie pour na benga ngo village donc comme kuna sikoyo to découvrir ngana bino babi ko zapete bo s'abonner massivement na chaîne Bolinga Makasi ya biso podcast OK pena tina cloche de notification comme ça émission qui toko no comme ba découvrir ta qui toko ba no comme lo kaka ndenge zalaka donc balobi lisu likole ya lisu biso to la raté to kota partout ndenge zalaka. Merci beaucoup, restez toujours branchés, vous êtes toujours fidèles à la chaîne Bolinga Makasi ya biso podcast parce que ndeze est-ce que vous avez des informations vraies. Merci tout de suite après. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tiakundi malikolo na nyoso po musika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati uti musika esensel tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati uti kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esasa tokomi ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esasa tokomi kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc voilà awa to komisuko na Manenga, donc tout ça na Manenga, et situé toujours dans la ville province Kinshasa. Alors non loin na Congo central, donc non loin na Congo central. Alors toko meka peu ko tambola parce que naza sko na parking na bango.
naza na parking na bango et bomoni nazaki bongo na Njile brasserie siko wapi tozwaki bongo moto koya bongo malembe ti nza masungi tokomi awa donc na kimia toza siko na parking ya Manenga. Toza na parking à Manenga. Alors Manenga de ko tala yango kaka boye bon na yebité ce qui eza boye pourquoi parce que baza na ville province ya Kinshasa. Alors Manenga toza na Manenga oyo eza bongo na commune ya Ntsele et toza pe na Manenga oyo eza mi bongo na commune ya Mongafula. Alors Manenga oyo kaboli ya commune Ntsele na Mongafula eza bongo eloko kaboli bongo eza makadam te eza bongo rivière Njili. Eza rivière Njili et toko komana et toko sona bandeko et population baza ba difficulté ni baza kanango et puis toko yeba pe soki awa na Manenga baza na ba hôpitaux baza na ba dispensaire baza na ba salle de jeu baza na terrain football ni alba na débit topé baza na quoi bazana ba école. Alors tokoye bango à travers cette émission ndela ba bino kaka boza pété boza la kaka awa na chaîne mne bolinga makasi et ya biso podcast donc biso tambola partout et c'est pour ça que tu suis awa vraiment na Manenga village ko sona ba yike ba kongomani bana mboka et vous allez pena mala mingi. Merci beaucoup, restez toujours branchés et ko zapete zala awa to découvrir ngana bino Manenga. Merci aussi juste après. Merci. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Donc voilà, na moni ba ndeko nanga awa ba zape ba congolais lokola ngai donc na epsa mika nazana district donc pardon nazana ngamu place na temi do tozana Ntsele. Tozana Ntsele alors monga fou les anga mora ma Njile kaboli Ntsele na monga fou la to koma ona to la sabino pe ko zape na mala mingi. Alors mingi vraiment histoire ya Manenga. Vous n'avez pas de bateau vraiment basalaka awa. Donc vous voyez bango awa à travers cette émission n'engez zalaka. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Comment nga Emmanuel Mwanza. Papa Emmanuel Mwanza. Vandi koto vandi bena. Vandi koto la boti awa na sana bana. Da utaka na zala pena. Utaka na zala awa. Na yepe na ba âge moko ya muke. OK. Merci beaucoup. Lelo to ko tala bino na tongo ya lelo. D'abord to ko sona histoire ya Manenga. Pourquoi ba benga ngo Manenga? Bon, ce qui va bien Manenga, parce que les alliés biso kuti, les alliés mboko to kuti ba koko ba vandaka. Ta ba koko ba vandia to yeba biso o Manenga to tune ba histoire Manenga koma ba bezaka nde to pesa ka ba quartier pe ba village. OK. Ya ba pesa ngo Manenga. Mais to ça toujours na quartier dingi dingi. Na dingi dingi. Donc quartier dingi dingi. Oyo quartier Manenga. Manenga. Mais tout ça le quartier ding ding. OK, donc tu veux quoi sud territorial. Oui. OK. Merci beaucoup. Maintenant vous vendez nini? Ah. Vous vendez na biso ne tout ça bino bozomona. À part moi ba difficulté moke, moi mai, moi courant. Pour la possibilité que tout moi kolia, eza moi kimia. Moi koni tozokana moi zamba. Moi logo boye to ko profiter. Moi paipai na kozongo po fele pa ami. Courant na mai ba biloko nde tozangi peut-être Nzela pende ba parola ki biso boye. OK. Oui. Donc à l'époque Nzela zaka boyete. Ezaki boyete. Zomona ta même mabanga te. Nzela zaki munene, ezaki pena makasi. Ta biso okoli to ye awa. Ezaki pena quelques minutes. Banda quartier eti awa bo 5 minutes belete. Mais là parti Nzele baby hein. Nzele baby. OK. Voilà au bi place de temi tozana parking. Oui. Parking ye kaka yaki na baneni parking ngala komi awa je crois bien bané 90 et déjà parking. Na kuta déjà parking. Na kuta ba mikolo basalaka wa biso be do vandi ti wane salaka na boyete ezaka très bien. Mais ndenge benzele beba ki mo ba mvula ya mo mongo moi ni di mais tozaka dans le bon. Tozana mabe moko te o boye kaka courant na mai ndi yango tozangi moi mukunda Nzela.
Donc tout le ba awa na manenga tout ça ka dans difficulté ça courant na mai. Merci beaucoup. Tori ko tambola pe moi muke ko découvrir pe quelques. C'est to découvrir une place batu ba sokola na place to ka mai. OK, merci beaucoup Tori ko ma option na prompte. To so la biso nzela na tana pe na ko so la pe na ndeko et donc à la minute. Voilà sikoyo awa na manenga ndenge za ba commune mususu. Na ba commune ndenge za la kino. Omona kino awa cop na biso ezalaka boy, cop na biso ezalaka boy. Siko awa na manenga. Richesse na bino ezani na manenga. Richesse c'est toujours en agriculture. Donc on moni ba pondo zo bima boy et uti na zamba. Donc on moni o ba lonia. Et donc il y a ngonde e kokola to buki. Ba makala peut-être moni moto zo ya. Makala uti musika. Uti musika voilà. ezalaki na ntango nano basali pont oyo tokende te omona moto te ekoma boye mais na ntango oyo basali déjà pont moto akomi kofonce akende ti likolo bien sikoyo na likolo bakendaka wapi na likolo bakendaka na baprofond oyo ezaki no kote moto asali bilanga tala ndeti porter azoya po ntango oyo mama oyo azwi moto te mais tant maman soit qui moto au même son super porteur te mais le gars a joué moto te pour évoquer na ngam yango maman oh papa oh memi ngo na mutu OK je crois pas na classe papa ndako ya boyete to bana tambo na pont alien eza à port de singe ya basinga bana o bando katsa na passe pe bana école boyete ne ba comme école boy c'est que moi musala et salamaki déjà ba ranger yango moni bana bazoke classe donc tolo ba bozaki na pont ya basinga oui pont ya basinga oyo bana ko ningana wana et lelo sikoyo na souci ya l'état pona nani asali yango eza l'état congolais ako sala ngo to moto ya mawakaka moto yaki ko sala pondé to mona ba député provinciaux ba député nationaux. Bon, ça l'État congolais de Saliango. OK. L'État congolais de Saliango. Maman moko sali saki yango tango bayaka makaba propagande maman Samba Kalambai. Oui, ponto bando katsa yango yo. Ezaki pont alien. Lelo basali peut-être au monde peut kombo ba koma. Pour monsieur apprécier commentaire na Antoinette Samba Kalambai. Antoinette Samba Kalambai, donc chargé ya Lukunga. Voilà. Maintenant, au besoin mon abongo, cher ami téléspectateurs, donc les abongo Rivière Njili. Rivière Njili. Alors, pas au besoin mon a yende akaboli mongafula na télé. Donc, ezaki à l'époque, ezaki bongo pont ya basinga. Pont ya basinga na ba zara fo simba boya. Fo simbi ozoningana. Ah, pango ya ngwana? Ba câble tigala. Ah bah singango yangwana. Oui. Ah oui ndeko chelo c'est là donc pongo ezaka des places wala ba singango zo mona wana. Mwana bana ko katsa na vélo te nga katisi. Ah katsa on a pas singande ni mais lele yona mwana ok na vélo. Ah ok na vélo. Mais ko tala pe boza pe ko banga fallait ko matcha pe moi biloko yo. C'est très dangereux parce que yebika ba miki bazara misika ko ya bandenge mo loyenge pas dindi ego ça pina poya singana yangwana zakine banzete na mamba baya bacha avant kende fo simba mais bato bana okatsa pena ba koli place wana mais le na ba koli oui donc moni koli moto bana okatsa bo tende mo déjà tozana awa déjà tozomona déjà ça va ça va donc ah déjà c'est bon en tout cas félicitations à maman wazoki bongo likanisi ya ko sala bongo pont awa mais pongo ezalaka uniquement pour na ba moto. Uniquement pour la moto, même 3 pneus 4 pour la moto. Ba mituka te. Alors so ngo qu'est-ce que monga fula fo zonga tinji parce que ozu moto. Pour que monga fula tango ezala kite. So kati na pont wana te. Fo zonga tinji ba sere. OK. Voilà, merci bien. Toujours Tambola dans na ko Sabino. Maintenant bonjour mon frère. Maintenant awa sikoyo tozana manenga ya komina ntele kuna manenga ya komina mongafula. Alors le lopena mingi na ekolobe manenga ya komina ya ntele. Alors ya mongafula toko sala sushi toko zonga pour que to la sabino pe manenga ya mongafula mais mingi lelo te ekolobe nde
manenga ya commune ya Ntsele. Voilà ndeko to me kasko kotambola pe to kotape na ba veni total ape kozapena malheur mingi. C'est bon. Merci beaucoup. Maintenant ndenge batu mususu balobara keno. Est-ce que obi que il y a des gens ba traitera keno manenga za village? Oui. Bato benga keno bana mboka bilomo bongo. Ba biloko ndenge za la rati. Ba commune moza ezaka rekile ba benga bongo. Appellation longue za ndengora. Ana kuna mboka, kuna muto bana te. Alors binomo boza bana mabele. Tant boka biloko na banzela papa répondre nga to boka biloko na banzela et ça la biloko ndeni. Bon, ça la rapport prêté, bazo critiquer. OK. Merci. Le vendre. Ça a bien propreté. Et ça a bien fait, bazo critiquer pas les alliés à un village, na mboka. Donc c'est pas bien. Ouais. OK. Voilà, awa na manenga wa. École à l'été zali, bon plutôt à l'été zali, wenza à l'été zali. Oui. Wenza l'été zali te. École à l'été zali. Wana école ni. Wana eza école ya Lusobo lekengo déjà kuna. Luso. Bo lekengo déjà kuna po bana oh mondi ba matina ba moto. Suka na ba ke école wana. OK. Pona kati ya mboka ya manenga ne to vandi boy. Tozaka quartier moko. Mais école eza kuna. Awa école ezalaki awa l'état pas agréé qui yango. Mais le choix de le kengo c'est distance no bana bazo uta koto. Lokola matide na moto, eza distance a refuta 500 francs. Non, ce qu'est-ce que ezate? Ce 500 francs ezate. Atamla makolo. Atamla makolo. Wow. Bongo mo terrain mo ndembo ba dimanche ba match à loisir ezala. Toujours tokena monga fula. Awa toujours ça kan école wana lusu. Terrain pesa wana. École eza na terrain. Aza pe une église. On est à l'état. OK. Voilà. Maintenant, au Tobenga Bongo Bakontamboka, et les Tobakino, députés nationaux, députés provinciaux. Ah, pour voter. Pour voter, député. Député provincial Bima. Député provincial Bima. Netinani. Oh, Bima provincial. Netinanga Munabiso Babima. Ils allaient. Pour à part eux, à Sali Pont. À Salaga, on a compte, il y a qui pour la Munga Foula. Mais le roi de Yambaki, Bisso Pena, tu as un centre belleté. Le centre de Bisso, Ming et Rofotelé, qui n'a Munga Foula. Tant d'autres carte électeur, moyenne, on a peine à carte électeur et ça. Dans un droit comme à Kouna, on a su carte électeur. Bien au moins, Ming te voter là, Namba Munga Foula. Ah, City à Sénézate. Si tu es séné, ça a toujours une école. Une école. OK, merci beaucoup. Ah, non, il y a une richesse des Aramis, vraiment Babilanga. Babilanga, Bapondu, voilà. Et tout le monde, alors, tout le monde a venu, tout le monde a fait Pango, les bâtons. Mais quand tu as la musique, pour Nini, awa, vous êtes la capitale. Oui. Vous êtes la capitale. Mais là, banda, vous avez un brique, pourquoi? Un brique mabélé. Bon, et ça c'est la possibilité où il se retrouver. On a se retrouver. Là, on a une bonne on a été au la brique il y a ciment. On a vu brique à ma belle. On a besoin de poser na vanda na bana. Fona sala kaka mukeo na zui na tonga brique à ma belle pour ça nini na za à l'aise. Bon. Tim Colonna Rosoa, oh, il y a brique à ciment, ça est nini. On a continué le travail. Déjà déjà projet, bien idée. On a vendu au Vandawa, Mouké Mouké na Zumbongo. On a comme kaka na brique ya ciment. Voilà. Mais tout ce que les au moins oh déjà c'est se retrouver moi Mouké. Baza déjà na brique à ciment. De tout ce que malé en tout cas, moi développer mes zoya. OK, développement izoya parce que koto pe ba terrain vide ali mutu pe akoza la libanda abiki asomba pont koto bazote kapé. Bon ba tekaka o somba pas o ya somba. OK, mais terrain vide ezate. Terrain vide ezate. Voilà. Merci beaucoup Nico. C'est quand même où tata ku des arabes qui peut risquer. C'est glissant. OK. Ah ba petit ngamiso bango yo hein. Ba lifanto hein. Bébé ça va? Ça va bébé? Moi j'aime trop les avoir parce que Ngapi Nazana Ban, allez viens bébé. Viens. Ah. Ça va? Comment on est? Comment on est?
bon beba tumi dans le baté donc voilà en tout cas na kobeta pena c'était na ba konzamboka awa baza na capitale baza vraiment na capitale alors il faut nenge kaka papa na biso Daniel Bumba yena obenge penali kofia ngano likofa kanda tozomona ba commune tout bazo ça déjà mais ça banzele salma alors nzela courant mai et développeur AP milliers alors ce bazabo écouta déjà héros mon moi calme vraiment surtout comme Boutou bon je sais pas ce bazara comment on a Boutou bazara la sécurité ton insécurité to que bon on a des quoi zo tam biso ko laksa biso quelques quartiers ils avaient mal mais ko ça là le plus vite possible pour que bande copé bazwa nzela ba kena kitoko bazonga pe kitoko courant so ezali neti botoza déjà 12 heures mois bana misu ba déjà que là si ba bimaso ba bimba na ndaku à côté na palais à sali devoir naé il regarde la télé et toi à se distraire na jeune et ça peut même so ba biloko na ezate ya on tozomona bana bazokoma mingi bakuluna bana bakoma mingi bakuna parce que distraction ezate ils avaient ba milé musu ba botara fort na éviter apesa na manenga ba botara trop to so la wa ndenga parce que TV za radio té merci beaucoup allez bébé bye oh bébé bye. Bon, maman, merci. Hein? Tu es content la bino to tambola. Nengi za kaka. Biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba uti na carte de découverte on a bino. To tambola shikona mwana mai to so la vraiment avec un partenaire idéologie. Donc difficulté d'abord ça courant mai et puis bazulu kapé nanzela. Le chef féminin est-ce que tu veux qu'il nous appelle? Tout une école, dans l'accès école, voilà, bah qui ont déjà dans l'État, mais promo le quoi la Koufaki, tous ceux qui sont responsables de ma capacité. Yango, tous ceux qui ont encore souki bongo. Ya, ndeni bino. Santé qui to quoi? Tepele. Là tu vas briquer na biso le bagi yango. Au moins ne pas bongo ça. Les amis tout fois kota. Pour abomba ma. Mais biso tout le monde encore. Et biso tout le monde arrive que non ba brique yango ba ko comme makasi préparer ba tumba ngo solo. Te biso mabelo ba tumba te. Ba tumba te. Ndeka bosela kaka, bosela ka ndengwana. Keka bongo. Maman bosa bien. OK, merci. Ah tout ba ce que ba tumba mabelo bima. Mabelo na bima ina libulo. Oh ba beti ba brique mais soupe ba yeba somba ki pour azalaka ya beta ba brique te kaka. On peut batonga il met dans le boulot pour le boulot moi que je me suis payé sur 3000 briques. Ah bon? Oui. 3000 briques. OK. Voilà. Toujours tambola. Ah, nazo mwani wana école. Lycée nini? École yango on zalaki. Ba grec ngo be dans l'état mais logo la promo nango akufaki kolo place. Mais l'état déjà soit comme bon les promos akufaki to eba ki soute nino yaki na sima. Yango komaka déjà soit comme ça peut na ba oba salaka matriculer même suba kende bansele ba wapi ba changer ba salle nango yango ba bâtiment mais soupe yaki négligé. Ba toilette nango yango na nzaki déjà négligé. Donc école ezaki privé agréé. Oui. Alors tant promoteur nango akufi baki boko pesa ngo na maboko ya l'état. L'état a jango. Et mais nazomona on dirait c'est comme si bato bakote jana ba salle de classe. Bato bachele ba salle de classe ba comme foot de la peau. Mutu mabo bene promo akufa mutu mota remplaçant. Ah, no beke komi ya l'état siko bato bazo foot ya sunde. L'état azwaka ngo. OK. Na promo bazaki na bakor na bango. OK. Promo ya okufa. OK. Et bana ki soute sens bango moka famille ya promo. Ba moni peso vanda be bilom sozo bunga bilom sozo be ba bache ba locataire pour na moi surveillance. Si un jour personne l'état jongo zongo. Merci beaucoup Tobi qui est ministre EPSP akolandela pena maramango ezabena kitoko parce que telo yango bimisaka ba députés nationaux et telo yango bimisaka biso ba pandi sango et telo bimisaka pe ba chef de l'état lokola Mukwa Tombolo Fachi Beton son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Fati Beton donc babilo ka boy kutu yé pena soka moni mama boy malama tinda pena pas kotokuna bokine oza pena solution ils pena malama mingi donc olobi ba venir des arabes ça ba comme ba venir te ba comme venir à part venir sanda tozana venir musudo kitibo eza venir malabi à part wana peut-être ba venir pe eza pena te po ndenge to sombela na bato ba sombela nanu bakabula pena te bakombo kaka ndenge ezali avenir wana eza principal yango avenir sanda avenir oyo tokotaki oyo tokitiki boye eza avenir malabi mpe bapesa yango avenir zasi mais eza motu kaka nde apesi yango nde tovandi mpo tozala mpe mwa nini apesi avenir. Ok, maintenant lokola courant na maïza te koto sécurité bozaka ndeni kimi ezalaka nango te mpona sécurité kimi ezalaka nango mpo tomibatelaka yo obatelaka nga mpe nabatela yo sécurité ezalaka mpo puiske toyebani toza kuna mabe moko te o boyeboye donc koto ndenge nde tomona bacommune mosusu ono baaméricain baarabe awa eloko wana ezalaka te baza te toza na kuluna te nini te tolalaka batemp mosusu awa 0 heure 1 heure mais toza na courant te donc olala pena 0 heure ba 1 heure tovandi mpe place moko tosolola na biso amasa oke palin anake palin azongi boye ok koti mpe na palin po soki oye na biloko wana oka kuluna onga nani neti koto oyo kaka biso na biso loko toyebani yo kuluna omeko kota te bozaka pena uni donc bolingaka te mabe eya po tomoni mpe ya deux postes poste ya la police pina poste ya FRDC baosa pena mosala ya kitoko parce que bango balingi surtout bafarde soki balingaka kosala kutu erreur te kosala kutu erreur te baolata yo maintenant bato oyo bazalaki no babangaka est-ce que okolonga mpe njii brasserie oyo awa mpe 22h oui moto etournaka mpe 22h tina parking eye mpo puiske toza dena basécurité na biso FARDC aza police aza nzela nyonso ndenge otambola omoni eza na sécurité yo moko donc okomona kaka eno natamboli nakomi nde natamboli nakomi mais yo nde ozotambola oyebaka aire nini nakoma ndako nde oka oloba deja mibatela nzambe mpe abatela ateke onamata likolo ya escalier na saute wana ezalaka ntanga jésus na oyamba merci sikoyo tozomeka mpe tozotambola na ndeko en tout cas toza na manenga donc manenga village donc nga sikoyo nazolinga balongona kombo ya village parce que baza na capitale et précisément na ville province à Kinshasa na commune ya Ntsele dans la commune ya Ntsele et bino bozomona babale ya moyo ndeka ndeka te koloba ba makoki oza na makoki na ye atonga ndako na ya brique normale atongi na brique normale c'est au chef ba brique au côté on peut cryptage ya ciment ndeti o ba cha cryptage ya ciment aza pe maka ba brique wana ba wana est-ce que cryptage na ya ciment donc cause nango problème te eza problème te ebetaka bane ebele obeta mpe 10 ans nanu mpo moni te za choc donc kaka mai siko mai botoka mai wapi totoka mai na basource kaka na pai touti ndeti bamai basalaka misala toujours batoka yango pai touti na pont na mai ya njile mai ya misala nde sikosokola bilamba me ya kolamba to komela ozwa yango na source voilà tomoni mpe elengi kaka tokende déjà kelasi akokende kelasi donc ekole ezaka na place wana kaka ekole ezaka place wana lusai lucio omona yango mpe nde bozokende voilà siko bamakala wana ebimaka mingi monga fula makala ebimaka mingi na monga fula po puiske kuna na monga fula nde place mwa bonjour mama na monga fula place mwa bazambe etikali ya makasi po makala mpo kosala yango fo place nzete ezali so place nzete eza te kosala yango te biso lokola développement mais déjà ya bazamba pena presque eza te oui donc si je comprends bien kuna nanu babandi pena kotonga te ndenge awa batonga yango siko omoni zamba eza na kuna soki mpe bakati mpe bakoluka sur place mosusu ya kozwa yango parceke zamba yango eza na kombo te bazamba kaka eza na bakombo te oyebi kombo babengaka yango te voilà
Donc ce coutume et continue à courir continue. Ils ont mis les mots pina calme, donc mis les mots pina laisse. N'amon a on est dans ma campagne. Nous avons da kimia. Donc mis les mots pina calme. Souvent on peut pas bien. Oh boy rien. Oh boy rien. On peut pas kitoko, on peut pas kitoko. Maintenant, ceux qui ont besoin de la TV, toi, la musique, de recharger le téléphone, bon, ça, là, il y a un panneau. Il y a un panneau. Surtout même les Golans d'accord, panneau. Un panneau, il y a un travail de panneau, il y a un chargeur, il y a un chargeur de téléphone, il y a un musique, il y a une batterie, il y a bien, un vendu, donc, à ce moment-là, il y a courant, il y a un pognon, c'est complétant. Oh! Donc, tambola maman. Voilà, toujours tambola. Voilà, Sabino Manenga, ndiye la bena bino Manenga isa vraiment munene, isa munene. Tout ça la Manenga 1, tout ça la Manenga 2. Alors, tout ça la commune en télé. Alors, l'autre Manenga isa bon na commune à Mongafula. Alors, à travers cette émission pour aujourd'hui, toujours découvrir les Manenga où isa bon na commune en télé. Et à la prochaine émission, Tourias Koto Kende vers Manenga ya commune ya Mongafula. Où isa bon na commune à Mongafula parce que Mongafula ils a vraiment vaste. Mongafula est vraiment vaste. Alors, il y a un besoin de kaka. Ils a milliers moko musique. Ah, pendant que nous avons une richesse, nous avons pour nous. Ah, pendant que nous avons pour nous, il y a 2000 peu comme nous avons parlé. Simba paix. Pour nous 2000 Simba bien. Et Simba bien. Bien. Ah, ce que maman a battu. Mais Simba pour nous, aux hommes, ils ont acheté le pain. Mais ça va Nico. Ça fait que quoi? J'ai des copes quand. Pour ça, na sur la peine ndeko. Na sur la ndeko langai. Jordan. Masalanga. Ben. Ah, moi là qui laisse. Au Sahara des fois. Hein? Pour la calcul. OK. Cop ndeni koto. Pour mon otega ba whisky na yo. Ba shimboki. Ah, sina ba shimbo na ba ina shimboki. Sina ba shimbo na ba shimbo. Pero ba shimboki. Ba shimbo. Za shimbo ko? O mela cigarette ni. Équateur. Il y a Équateur, puis ça papa Équateur, il y a 500. Équateur, on va pas. Oh, Monte Carlo. Équateur, il y a 500 combien de tiges? 3 tiges. 3 tiges, hein? Oui. Donc 3 tiges, 500. Équateur. Mais fumer préjudiciable à la santé, hein? Préjudiciable à la santé. On a pas ça. Ouais, Pélissa, non, pena. Presse. Pélissa, non, pena. Pélissa, pena, chimbo, ça, pena, l'aise. Ça, pena, l'aise, on est sur la biso. Moi, je suis pas. Ça, un peu motivation. Ou bien, un peu mon ami, moi, n'engezala. Yeah. Retourne en haut, 500 là. Voilà. Le but que non, Jésus qui non, qui toque. So mbiga e mundo sala ngo bien mais ah do ça ils ont appelé ça la copie bien vandaka ah parler nous ngona le foot là ah na anglais ah do beaucoup ta kala na 13 utinjil carte 13 ah utinjil carte 13 kuna omuni korea like toko mai pe kitoko si vous ah non vandi bo au sentir ndeni kuna suba tongo sana ta TV mais awa do la TV tenda tout travail na ati soir ko na lala donc disa soka ningo saka kopna tamo chombo ko ti Facebook WhatsApp ngapi mtatouche donc ah tsika blogo zulu ba oh chomba bien oh charge nango za libanga charge dans libanga Facebook super ko de WhatsApp na o Simba ya muke OK la musique gaga m'appelle voilà t'as la caméra message nous repère ça pas ko nyamboka surtout mimi mabitali courant vraiment parce que courant on développe pas mille message là ndé ndi tshelo ali bosta pena posa mai mai courant ndi photo mai mabulu tebisa mai o mila do kitaba mabulu mai ma do so mai ma bien te bonga kuweza pesa to mila mai ma bien
ça ezala ndi ya mwana peut-être courant tout ça na courant na mboka donc courant kana mai ata wapi tout ça na courant na mai ça biso bien retour na maninga longola ngali to ba mboka boza na capital masana yoza misige et siko koto pela moi kala mo ko vana pe na coin o ba moi iloko no moko ezali be kale ali c'est ça na ba pe na sero c'est na public ba mo besoin ça non ko beta mo mbenda na yo ilo na ba lili va nous à l'aise Ligue des champions au la peu calme la pe to beta pe na Togo to beta na Togo et pour l'éliminatoire il y a mondial ba le part na déjà basa déjà ko sangana et to pe ça bon pe na coup de pouce to ça bon pe na maboko et pour que ba ke liboso moi pe na misika fourmi pe to ke pe mondial on se voit surtout participer na mondial logo pe na ba yango moko merci beaucoup pour tout cabalo parce que ça cop na yo et ah pesa ka tamo mona pe ndongo te ka pe mutala ngo pe baga ba yanki ba yela ka yo ndi tanga pe ba yanki ba yela ngate donc to parce que place où tu na quartier 13 wana 13 wana venir il y a 13 na kumbi ok merci beaucoup na venir kumbi na bien on peut bien et yo mo bi ba yanki ba la kuna na 13 na o wala ngwa des autres bio panzana na pina calme donc ah ozomo no ba arabité ba américain te puis nous allons très à l'aise tant mila la ngwa biki akili na malimbe ça va na ça des autres ba kuna ok merci beaucoup ya na sepeli à la prochaine toujours ngape tamsu na ko ba pe oni nous attendons à combattre pour notre publicité. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc, toujours temps la 4 quarts il y a découverte. Ah, Namanenga, et voilà. N'engé papa ou tu ba richesse penaming eza bilanga, eza pena bilanga ba pondu yango yo et ba solo na ba pondu na bango et puis tant yokola ba buki yango ya pe ba kepe côté capé qui tape kuna ba centre-ville. Donc mingi ezaka et pas ya son excellence mais c'est le gouverneur ya ville province à Kinshasa et yepina nazo bengi bena le kofanga ndo ko meka kututé donc ko meka kuté donc ça pena malo mingi ko sala bongo nzela ko sala pe ko tape courant ko ta mai et ko développer pena mabele. Alors mon appel quartier peut développer ba mon fleury ezali pe ka boye ba mon fleury wana ezali pe ka boye mais tel mon fleury n'engé comment parce que ce courant est côté ma côté moi vient ba l'arbre ya le moi be le roi mon vieux Charlie Wayingu a reçu ma pe mo le mo atango ba tongo pe flat papa c'est mon fois ka reçu ma pe le mo quoi bon maman Marie Claire mo ngudu mo na yolo mo na Dallas na pa na mawana da ton appelo comme moi ça na coutine tout monde ba immeuble maman Cécile na dulanga wana et puis ça pena impact ce qui va tourner pena kitoko donc ça mille moko pena bien moi mona très calme la zora makile bandeki a pena mona nchik soko ça pena devoir na ye o bana o baza bongo na ba université bana IEC bana ISTA bana IPEN donc so ba pena ba ça ba tepi na bango très calme. Sur le roi a moulili à la retro. Bah chef a bouté en fort. Yo mono na buto mono moulili. No mono na moyo mono moulili. Attention ma chef. Ah ouais. Yo mono moulili mais tous les maisons mono pano. Tout ça peut avoir pour la biso le banda. Moulili mutamesa na banga ngote. Ah oui hein. Moulila mutamesa la oba ngode Moulila mutamesa la oba ngode oba ngate d'abord ça pena très calme merci beaucoup Tom et Kapi côté les manam tous on peut moquer et puis on se touche juste après merci chers amis téléspectateurs bino moni na ki bongo ko laksa bino Manenga benga Manenga village awa neza musika tena dans non loin na Congo central alors difficulté bazala en kaka eza mai courant nanzela so kaka biloko wana ekotika pa mona mabele o développer na ndenge ya osakana kututé alors est-ce que kotala pe boye chef ne azomona ana mona ko ndina malpanga bato nde to kota na mapango po puisque to zo kota na mapango po
ngana yebi awa mais soki avenir yango boye neti tozana avenir bimiti makadam euti koto touti makadam ana se boye po moto na kiti boye aokita donc boye nde ande chef azoleka bongo ya nani ko manema okoti okoti 20 kitoko ya okita beati direction azongi ti parking azongi na parking wana oui voilà bana chigi oh nde pecha ke chiga ke na velo na wana mwana tsugala ngai yo ali fanto c'est bien il y a après-midi après-midi ya tanga ka kuna ko tanga na luso ko kuna luso voilà merci donc en tout cas et ça le pena bien et heureusement on a les fanto OK ne chigi na bor na masala ngande ça était bien OK na vélo c'est une école oh sco tiga ngwa tiga ngwa papa ya mama Vigi donc ala le pango au Girango kuna c'est dans so van son ati bo bi ma po bando ya ngo susu bo epona moyen de transport pe kitoko so moni moto sco il faut kimaka webi voilà comment on a Jida dans la classe ni deuxième secondaire sco ulinga osa musani so comme la troisième osani so bani sco option osani docteur docteur plaisir à trop donc c'est que na moi bena pour nous peut faire aux docteur pourquoi pour nos familles docteur Azate yo lingo bima docteur voilà bonne chance merci beaucoup toi aller à 12h j'ai calami 30 minutes et coca bon rétablissement alors voilà bino bomoni bana bina baké picho ke chiki na ina OK na ina ninyo na vélo tu viens mon pela vélo pas que na ne chiki na vélo on a payé tous les deux vélos baza ma passe voilà et bon ce que to ben on est Jimo français, Jimo américain, Jimo manenga. Avec un partenaire idéologique du Scolifant Abig et Fab Manera, docteur. Les options japonais. Ah oui, ils ont la puisque tout le monde va la vie, il y a vu à moi, on attend, on se sala, le papa n'a pas aux l'option. Kuta yebisi ngana na yo kangote paranga pour la former na mécanique bon est-ce que lo kango bon ça biloko na yemoko mais yemo le docteur okoboya nini fona ndi makaka voilà bon est-ce que yemo abi ke na ngafuna za kaka docteur kaka funa za kaka docteur pour la famille na docteur to zong na presse voilà to bimisko na makadam terrasse ngwana pas de vendre yogi ba terrasse terrasse moi na santé te bani ba te ba kiti donc place e kalo ba ki botala ba match ne yango ne sika ko ozuni mo pepe na yo bien oui d'abord pena groupe le moi ça la 24h sur 24h mais on a bon ti 1h 2h kati pour le bien tongo bozo pata chi apio tout ça bon voilà merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Nous venons à la fin de cette notre émission pour aujourd'hui. Donc, le long qui kolobila Manenga village, donc Manenga toza Manenga mibale, toza Manenga ya Mongafula, toza pena Manenga ya Télé. Alors si quand au Télémi toza bon na commune ya Télé. Télé za vaste, Mongafula za vaste, Kimanteke za vaste, Mongale mais za vaste. Ça ba commune na ville province de Kinshasa, parmi 24 communes. Bah pena oza vaste za Télé Mongafula Kimbanteke pina Ngaliema ba commune minene yangona donc et ça pena malon mingi donc na ba bino kaka bozala toujours branché donc bozala ba fidèle na biso
donc tolela bino ya trop ndenge bino bolela biso ndenge pe bino tolela bino pe ya trop en tout cas un grand merci vraiment na bato ba uta bongo ko langa biso moko lelo sa pena kitoko chef o bandela kombo bandeko ba otala yo ba pe ba yebi yo moi quelques dédicaces pe ça pe kitoko pour moi mutava bien na pala ta pena comment nanga mutuna ngai comment nanga Emmanuel Mwanza papa Emmanuel Mwanza o ba yebelinga naza pena bandeko na ba commune ebele mais de préférence nga na futela ki moi 2 ans na futela ka 2 ans na 2 ans na futela Nathalie ba mama basomba koto ba papa basomba koko basomba koto na tiki na famille ya mama nga na yena nga koto na tongi ndako na ngai na vai na nga na bana ne na vandaka na mona akimia na linga kotambula pena mingi tera ba commune oyo ezake no batamubulu baza batabadidi baza aso poko ekoki na vai na nga place soki ya komeleza na meli soki ya komeleza te na ke na dame na faze na tongo na ngona la muki na ke na sali physique ngona na kosala soki ya pondu peut-être bomona ba pondu na ka cholopango yango na koya pe na buki pondu même ya muninga na sengi ye soki na mbongo ta ko babuka ta boti moko mais pas musuye que ça la moi kilo donc toujours ezala ka sengo basunga biso surtout mai courant pour lia kutu ezaka moyenne zéro la vie ya mutu mais énergie donc ah peut-être les pondu na kwanga neza na impact au salade kwanga ndunda aubergine concombre mukolo ya interview mususu na kozwa biloko na relaxa yo ne yango ezayelaka ok merci beaucoup moi quelques dédicaces bato yebi o ala sur la minute oyo en tout cas comment banga ça bien 2 ou 3 personnes comme ça na pesi pena merci makasi na pesi mbote na petit nanga soleil azana kati ya commune ya Makala aya kotala nga petro awa na lokwazo ya kotala nga su te ezopesa nga pe bien te soki azoyoka nga pai aza aya na pesi bayi na bandeko na nga nyonso oyo bana bakati ya banjile badudi grand maître mécanicien na pesi pe bayi na ndeko na nga aza na télécom peut-être akomona ngai ve na nga sino ye pasalaka agricole alo na pe bapondu bakokombe pa uta place azwi la formation. En tout cas, merci. Ok, merci beaucoup. Comme na suka émission, donc et grand merci à mon équipe technique, donc na Sima Caméra, na Zaki Bongo, na ingénieur Jordan Lissanzambe Mwana Changu. Un grand merci aussi à Seigneur notre parce que n'engage pesa biso qui mène bandeli, n'engage pas succès na biso na suka. En tout cas, un grand merci. Et na ko qui m'appelle na ko pesa motebele. Et pas ya mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayingu, il y a Maman Coco Machatima 001 € dans l'ombre, il y a Maman Coco, n'a pas si pas mot tebele et pas ya Maman Nangai, il y en a bien à bongo. Sœur Ariette na Belgique, on a un grand merci. Na mon appel vraiment ça l'air bien qui tourne makasi. Un grand merci aussi à boss Roni Malundama, boss Joking Malundama, ainsi que boss Yannick Malundama, Batimoko bien, mère boss Maman Laura Chou. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, papa Simon Fouaka, Stati à Paris, Massang Moulon, Maïbike Silate, Maman Cécile. Un grand merci aussi à mon vieux trésor Loutona de l'homme 500 000 valises à Bilamba. Il y a Maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, on a personne à Motato. Pourquoi pas se remercier notre daddy, notre pasteur d'Erlem, Bitouvo, Vabano, Land, tout dans la bino trop, sœur Clarisse, sœur Lana, sans oublier aussi mon beau-frère que j'aime beaucoup, beau-frère beau-frère Jérémy, un grand merci. Un grand merci aussi à na cordon na biso donc maître Jean Foumou, ou Luka Magamouté, soko Luki Magamou. On est années, mais ceux qui va luquer le problème, Romain Manzaga, maître Jean Foumou, merci à vous. Et donc, un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 depuis Turquie pour nous soutenir à Bino. En tout cas, ça vient qui tourne ma casse pour nous appeler. Bon, comprendre tout ça dans le zéla, tout ça vient à Balaba, bon, comprendre, bonjour, comment maquiller les voilà. Tout ça, Balaba, donc, vite, on a là, on a faire découvrir Bino. Manenga, c'est pas un village. C'est un village, malgré Bomoni Bandaku et tout là. Mais awa pena sécurité makambo tali sécurité koto pena baza pena très à l'aise parce que baza na deux postes moko ya tozala ba FRDC toza pena poste ya la police donc basa pena musala kitoko
bato a pena kimia ezali yango da bobanga la bino jo ngo somba pe mo beleno awa yaka soit pe terrain na yo développer ngo pe ka ndenge ezala mais o mezaka ka ma ezate courant ezate zela pe mo difficulté miki mais to bi ke ndenge ka Daniel Bumba a ote ko lobaki non kicha sinzo bonga na partout na 24 commune et bi ke a pe ba ko na ndena bango merci beaucoup Soki Esmasi azongite to kutana mbala simba mulili opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela